bonsoir aux Olandanga, Stéphanie La Rose, à on a la Rocho, bienvenue encore dans la Rocho, le bel dame, aux Alinda, Nayo, bienvenue. Le on a à collègue Sabine, on a ça la perruque, on a la dit, perruque aux alliés à Fonto, donc on a celle les lots, on a vu pourquoi pas, on partage mon abino, donc ce que pour le cacané, on a ça la perruque, oh le bel dame, j'espère que vidéo éco aider, comment on a ça la Fonto, perruque, yomo qu'on a coupé et mikito, comme on a la tiboye. Merci beaucoup les belles dames. Nakoloba mingite nakutika bino wana bino moko bolanda. Merci. Pona ko banda perruque na biso nakola ta biso chapeau pona ko tia ba signe wana pona ba place mato na ngezali tant nakola ti sango mannequin na mutu et na fonto to la fonto to ko tonga place bozo mona ke nzela wana esingezali nde place ko zala siki o banda ko tonga place misepezo la kisablo nzela wana nde place ko banda ko tonga mesh na pona mesh na yo ezala plat. Donc, côté ici, sikoyo chapeau na mannequin. Après, on a quoi sikoyo fonto pour na kochaye. Tant on tient fonto, les qui c'est moi mon qui est bon monuana. Pèse la ka toujours na ba épingle ou na ba pince. Ça toujours na ba pince parce que ba pince ça allait bien pour na kokanga souki na yo et bougeter. Nasima na kocha ligne wana pona aider ngata no banda kotonga ke ata soki fonto eningani na biki na kobanda kolanda ligne wana ona tie pona fonto nanga ebima bien nde bozo mona so ba pince parce que ko sala fonto eza passe les belles dames ke ko sala laisse fonto il faut vraiment osala sir que tongo so tonga na ligne ona lobaki wana pona ebima plat petonga yango bien pour ceux qui souki na yo otongi yango bien te souki kozala liboso e vimbi fonto na yo ekobima plate e kosala naturel te donc zala sûr que ozo tonga yango bien na ligne wana obati parce que ligne wana bati za ligne kaka pona yo kotonga fonto po fonto na yo ebima naturel pe ebima plat. Après que tonga fonto le bête bon ndenge ekomi nga vraiment plat et tonga mi plat parce que so zaki ke tonga ma ki platé bon ek bon mona ke place wana eza ya ko vimba liboso na il faut za la pete boye pour ceux qui tant ko katango ola tana mutu okomona ke ko bima plat dans liboso na il faut evanda na mannequin de vendre bongo on a salé na simezali 100% virgin human hair et on a salé na sima oh on a tena sima mulai nango ezali 14 parce que na ninga kite ke suki nanga eza milai makasi pour les gens na brésilienne oh ya milai donc na saleli oh ezali 14 na sima 14 inch après na ko tia 12 après na ko tia 10 donc close jananga oh ezali liboso ezali 10 tant on tonga na sima de belle dame to tonga ko tonga gauche droite c'est ça vraiment facile pour nous ko tonga tant on comme liboso le belle dame tant on tonga faut à la sûr que plante na yo ezali plat ezo vanda plat pour na ebima kitoko na mutu tant on comme likolo mutu wana le belle zala sûr que plante na yo ozo sangisa yango na font close na yo pona ebana te que place nini font eza ebana te que place nini plante na yo ezali olotongo ozo tonga yango donc zala vraiment sûr que fonto na yo na suki ya mesh na yo ekangami ekomi eloko moko espace ezomona na te donc des vidéos ezolakisa bino nde nazosala yango. D'abord monde souki nanga liboso nazo tonga yango nazo zala sûr que tango nazo tonga yango plante elala plat plante nanga evimba te donc bino bozo mona so bozo remarquer que bozo mona na komi penza na liboso wana na komi kosangisa ngo na fonto donc nazo ngana zala sûr que plante nanga ezala kolala ezali plat pona ebima kitoko et revêter que place nini cloche et bandi na place nini et souki donc zala sûr que liboso na olalisi yango plat pona ebima yo kitoko et bon montant na sangisi yango ndenge esili boye et comme biso sikoyo boye tokolongola ngo na mutu pona kokata chapeau na biso o ezali liboso o ezo kale fonto wana tokokata yango bien bobi jeke tokata kango pona totika fonto et yango mte sa siko e mse suki na biso naturel okati chapeau wana très bien et comme biso boye koto tongina koto ya fonto et comme bongo tokotika ngo siko bote les belles dames
pona fonto evanda yo plat na mutu oza na posa kotia élastique. Élastique eza vraiment choix na yo, mais nga ninga te ke élastique ekanganga makasi po sunte eyaka kosala nga lokwa mutu pasi. Donc tia ngo ke ezala mwa pete ekanga makasi, mais soko ninga ekanga makasi eza na problème te. O mesure na mutu no pe okati pe to kwa kotonga na fonto liboso wana koto fonto na biso ezali nde koto to kwa kotonga ngo poto okolata yango. Soko la tiango bo sans élastique eko vanda na mutu te ekomala toujours ko glisser na mutu. Fonto ezana siko et la pardon élastique ezana pona ko kanga yo ebimisa ngo plat na mutu tant o lati yango. Après on a ko sala modèle les ba dame na ko kena zong sango curly na ko curly yango na ko tia no musique on a bino mona ndenge ekoma ti na suka. Ok les belles dames, ah tu comme une place super importante. On a ceci qu'au cœur ceux qui n'ont pas monde bimi pinza joli. Après on a quoi qu'au benda ce que bas ceux qui liboso nazo benda yango ya mais qui dans on so benda pas ceux qui pinza ya liboso mon qui ah tozo sala ce que ba baby d'aba ceux qui ba bébé donc on va benga ka baby hair on tozo sala donc ozo créer yango yomo kozo benda ceux qui no malembe tozo mona wana o bendi yango liboso wana bien et au quoi ko kata yango donc ça dépend moulai oyo lingi ezala ngana lingi ezala milai makasité donc on a kati yango mwa bongo mais na ko sala vidéo comment ya ko sala baby hair na yo ebima kitoko donc olati perruque na yo donc eza vraiment facile pour na yo moko sala na ndako suki na yo ebimi kitoko pe balulu yo. Ok les belles dames, pour nous coller ta perruque et le bosso dans la cara, il faut d'abord que na peigner ba suki o ezali ya liboso na kolukana peigner ngo bien pour suki nanga e monana et ba suki naturel nanga e monana te donc on peigner on a brosse et donc on va qui encore gel non c'est la gel nanga oyo on est dans salé là non tia gel kaka liboso pour na elalisa ba baby hair nanga bien pour tant on a kotia pourtant on a ta perruque et mon en a bien peu naturel. On tient d'abord chapeau oyo pour nous garder que ce qui n'a est bouger donc on tient chapeau n'a oyo noir il y a pepele oyo ndé on a quoi kolata dans la serre que ce qui n'a vraiment est quotidien so pe e bendia ngo monde de bendani et bien dire ceux qui n'ont pas sali boé na sima koute mon na ngote loko na boka suki donc na sima ça vraiment un problème té et loko ça un problème de bosso donc le bosso faut ça la pas sûr que ba suki na yo et la li cheveux non naturel et la li potan ko tia perruque et bima naturel pe kitoko nde to ko siko yo chapeau na biso perruque na nga yango yo donc bon non mikolo na tiango mingi donc na tiango élastique oyo ezo aider pona laisse donc on l'a est à la flat ce qui est élastique ou exacté chapeau qu'on vend et qu'on a toujours que glisser dans tout donc il y a un faut que élastique dans le besoin mon pour élastique au salaire qui les autres supporter un fonction na yo est à la bien. Le nôtre là ta souki perruque on a l'accent dans la tango sans qu'il n'a chango col donc des abonnés sont dans ça la modèle où ils a couleur na nasi na ça la kango bo na chaka qualité mais na ko ça la pe vidéo parce que ça vraiment moi ça na ko ça la pe vidéo pour nango ndenge ni nyakola tango ce que ça ko zo benda ngo ba ponytail zo benda ngo ba noani zo sango simo zo benda ngo sango modèle moko likolo comment ko chango col pour na ebima bien mais pour na lelo na zo l'accent ndenge nyakola tango ce que zo sopa ngo kaka na se ndenge ko kola ta fond na yo ebima yo naturel awa sikoto comme na ba baby hand bozomo na wana nazo luka ba baby hand nga donc bandi ko luka ngo na brosse on a tia kaka gel et on est nazo sala les sous na zo gel na ko tia pour na gel ko edenga et benda ba baby hair wana très bien.
Finition la Rocho, des belles dames. Stéphanie Laro, c'est Taka, c'est Bella TV. Après, on a ce qu'on va peigner sous le modèle Oyolingi et Zala. Merci na bino nyonso bantinanga ne bande pe bokum nanga na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bosa ntiso communiquer video oyo bakisi implice na mutu na yoko aime yango ekosala ngai bien pe ko bosa na te ko partager yango ekosala ngai bien makasi ko bosa na te ko zala abonné na La Rocho avant obima ekosala ngai bien mingi. Merci na bino nyonso bolandaka ngai, merci na ba boss produce wana tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye.